Ah. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Kongomani. Bamoni Chilombo. Chilombo Monani. Akufita. Chilombo Monani, on l'a vu. Il est en vie, il est bien vivant. En fait, il était juste allé en vadrouille. Hein? Oh, maman Mimi, bonjour. Bonjour. Bamoni Chilombo. Il était juste allé en vadrouille. Il est allé se balader, il a besoin de prendre de l'air, hein, il a beaucoup travaillé, le gars. Il fait tout bien les choses. Maman Mimi, signale-moi si le volume est à malamou, parce que je venais la réunion. Allô, dis-moi si vous m'entendez bien, parce que des fois, en fait... tapotez l'écran, partagez la vidéo. Tapotez. Tapotez l'écran et partagez la vidéo. Je ne vais pas rester longtemps parce que je dois rentrer chez moi. J'en profite parce que je suis en train de réfléchir. Tapotez. Aimez la vidéo, non? Donc, je disais, Chilombo, il est bien vivant, il est bien portant. Chilombo est parti juste se faire... se la couler douce, hein, pépère. Il est riche maintenant. Chilombo, il est riche, il est en train d'assoupir ses besoins. Il est en train d'assoupir ses besoins, il est en train de jouer... Parce qu'il a beaucoup travaillé, il a fait des succès en succès. Tout va bien au Congo. Alors Chilombo a disparu. Il a dit, ben, je vais un peu me soustraire. Hein? Et je me soustraire, je vais aller un peu prendre mon temps. Parce que les 100 millions de Congolais, les entreprises qui sont en faillite, les militaires qui ne sont pas lotis de tout, j'ai beaucoup travaillé. Et comme j'ai beaucoup travaillé, je dois me la couler pépère. Je dois aller me mettre au soleil à Bahamas, où je dois aller trimballer avec l'avion du Congolais, hein, avec kérosène et un Congolais. Chilombo est parti juste, c'est sans jaillir, et voilà, se reposer, parce qu'il a beaucoup travaillé, monsieur, il a beaucoup travaillé. N'est-ce pas? Excusez-moi. Il a beaucoup travaillé. Alors, voilà, il n'a plus rien à prouver parce que une personne qui a bien travaillé doit se prendre des vacances. Une personne, tout va bien. Hein? Une personne qui joue le rôle du président, tout va bien. Et voilà, comme tout va bien, il faut lui laisser le temps. Guerre ici, Minembwe, ils sont tranquilles. Bunagana, ils ont dit à Congolais. Alors Chilombo, il doit se prendre des vacances et nous, on doit l'observer. On devrait l'observer. Chers Congolais, ceux qui sont au Bakemboka, ils ont bololé. Ne pleurez pas, les amis. Ici, on ne pleure pas, on ne fait que dire la vérité. Mboka wane tondi na bololé. Il y a une petite minorité. Une petite minorité au bas réfléchissaka. La majorité des Congolais ne réfléchissent pas. Et ils ne se mettent même, ils se remettent même pas en question. Ils ne se réfléchissent pas. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec une copine à moi. Je lui dis, depuis que je suis rentrée quand même de vacances, parce que moi j'étais aussi en vacances. Hein. Moi j'étais en vacances, je suis partie en Italie, j'ai baladé, vous m'avez vu un peu dans mes périples, j'aime bien montrer un peu de fois pour stimuler. Ce n'est pas pour se moquer des Congolais que ouais ou quoi que ce soit, c'est pour stimuler les Congolais que oui, voilà. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'on vous construit là-bas, c'est de la bêtise. À l'époque ancienne, quand ils étaient en train de réfléchir, nous les Congolais, on était encore en train de se déchaîner. De se déchaîner dans le sens que oui, voilà, avec les colons, de se déchaîner l'esclavagisme, de se déchaîner de toutes ces choses-là. Et voilà, et on nous a imposé des choses. C'est normal que nos arrières ou nos aïeux n'ont pas réfléchi, n'est-ce pas? Et moi, quand je vais en voyage, quand je vous montre, n'est-ce pas? Quand je vous montre ce qui se passe là-bas, ou bien quand je filme des immeubles, ou bien quand je filme des choses, il y a toujours une histoire derrière. Vous m'avez vu, les gens, n'est-ce pas? Vous m'avez vu avec une statue Mokoboye, avec les seins et tout ça. C'est symbolique en fait. C'est l'emblème de cette ville-là où j'étais. Ça s'appelle Treviso. Dans Treviso, on a pris cette dame-là qui est seins nus, où dans ses seins, il y a de l'eau qui sort. Ça veut dire la Madonna, la maman qui nourrit ses enfants. N'est-ce pas? La maman qui nourrit les enfants. Donc, c'est ça l'emblème même de cette ville-là. Que cette dame-là, ça représente la mère nourricière.
N'est-ce pas? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand des fois on poste des choses, il y a des gens qui se disent, ouais, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que toi tu as réussi? Tu penses que toi tu es riche? Non, c'est pour vous stimuler. Parce qu'on a bien crié, on a bien parlé. Il y avait des gens qui venaient à l'époque ancienne, il y a des gens qui venaient, et quand ils venaient, ils arrivaient là-bas, n'est-ce pas? Quand ils venaient, merci papa Christian, quand les papas Wemba, les mères Malou et toutes ces personnes-là, les frappeurs et tout ça, quand ils venaient à Kinshasa, c'était des gens qui n'avaient pas de vie. C'était des gens, en fait, quand l'homme blanc n'avait pas encore compris que oui, les Noirs les Noirs qui sont restés là-bas, ils ont développé une façon malhonnête de faire les choses. Quand vous voyez quelqu'un à l'époque ancienne qui venait avec 5 voitures, 5 minibus, avec des vêtements, c'était des gens qui faisaient de la magouille. Soit ils vendaient de la drogue, soit ils avaient babwaka bangunda bisika nyonso, babwaki bisika, babwaki ngunda na Paris, comme on a Mukinza, babwaki ngunda mususu na Angleterre, comme on a par exemple, comme on a Madesu, babwaki mususu comme Pakalowi, na Allemagne, bazalaki na bangunda ebele chaque fin du mois. Ces gens-là allaient, n'est-ce pas? Ces gens-là allaient récupérer l'argent social à awa 1000, à kuna 2000, azala 3, 4, 5 babord. Alors ces gens-là, ils avaient beaucoup de liquidités. Quand ils venaient à Kinshasa là-bas, les gens pensaient que oui, voilà, c'était des gens qui travaillaient en Europe. N'est-ce pas? Entre-temps, c'était juste Mbongo ya social Yangunda. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. On ne veut pas ici vous dire des bêtises, n'est-ce pas? Alors, les Congolais, vous devez commencer à réfléchir. On ne réfléchit pas beaucoup. Moi, je suis en train de regarder cette histoire que j'ai commencée. Il n'y a personne qui m'a demandé de venir parler ici. Et des moments, en fait, je me pose des questions. Est-ce que ça valait la peine? Moi, quand je m'assois là, je me pose la question, est-ce que ça valait la peine? Ça valait la peine que je vienne ici me faire humilier comme insulteur par-ci, par-là. Et pourtant, nous sommes vos miroirs. Ces gens-là, les gens anciens là, les personnes-là anciennes qui ont existé ici, ils ne vous ont pas dit la vérité. Vous voyez, ces gens-là, ils venaient avec des histoires. C'était des casseurs. Ils vendaient l'argent sale. Hein. C'était des gens qui faisaient des copes. Ils faisaient des chékoulas. Ils faisaient de la drogue. Ils faisaient beaucoup de choses qui n'étaient pas lucratives. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, quand vous voyez les gens, par exemple, les Quinois, ils disent toujours, eh, bato poto ango, eh, bato poto ebeba, bato ango poto bazo yabo, eh, ba pauvre, bazana mbongo te. C'est parce que, au jour d'aujourd'hui, les robinets sont fermés. Tu ne peux pas, ils ont centralisé leurs histoires. Si tu as fait les Ngunda en France, tu ne peux pas venir faire les Ngunda ici. Il suffit seulement que toi, tu fais l'asile ici encore, tes doigts là, les empreintes vont écoler là. On va te détecter que oui, tu es déjà en France. Si tu as fait ça en France, tu vas aller en Allemagne, on va te détecter en Allemagne que oui, tu as déjà tes empreintes qui sont quelque part. Vous voyez, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, il y a des gens qui ont fait ça, ils ont des techniques hein, de faire autre chose. Comme nous, les Noirs, on a toujours tendance à faire des choses qui ne sont pas lucratives. Et nous sommes à l'aise dans ça. Alors nous, moi, une personne comme moi, quand je suis arrivée en Europe, moi, je ne devais pas être ici. Moi, normalement, en tout cas, j'étais venu pour moi en vacances. On m'a dit, reste seulement. Et je n'ai jamais, tu vois, j'ai commencé à observer autour de moi. Ça m'a pris beaucoup de temps à réfléchir, à raisonner. Parce que nous, surtout nous les Congolais, éduquer bisoté. On ne nous a pas éduqués. On n'a pas eu le temps à ce que nos parents nous forgent. On n'a pas la rigueur, on n'a pas la détermination, on a des tempéraments, des gens idiots comme Giresse ici qui arrivent, n'est-ce pas? Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu le temps même d'observer autour de soi, n'est-ce pas? C'est des gens qui n'ont pas eu beaucoup de temps avec leurs parents. Nos parents étaient des parents irresponsables, ça peut vous plaire ou pas. De preuve, que quand ils meurent, même ils étaient entrepreneurs, il n'y a rien qui évolue. Parce que nos parents aussi, c'était des parents, les mamans, c'était des mamans, la majorité, c'était des femmes qui devaient rester au ménage, même si le mari le déteste, même si le mari ne l'aime pas, même si le mari le maltraite, elle devait rester dans son ménage. Alors nos parents, c'était des hommes volages. Ils partaient, ils revenaient juste pour dormir. Ils n'avaient pas le temps de parler avec les enfants. Ceux-là qui avaient le temps de parler avec les enfants, ils ne parlaient pas de choses consistantes. C'était des parents irresponsables. De preuve que nous allons juger ça comment? Nous devons juger que nos parents étaient irresponsables par rapport à comment on voit notre pays. Par rapport, on voit comment est-ce que les dirigeants, n'est-ce pas, font dans notre pays, n'est-ce pas? Quand vous voyez, attends, toi, je te bloque. Tu vas partir d'ici. Allez, banni à ma page, à jamais, dégage. N'est-ce pas? On doit se le dire.
On doit se regarder face dans les yeux si nous voulons assez que nos arrière-petits-enfants sauvent le Congo. On doit être des personnes responsables. Regardez les Congolais comment est-ce que leur tête est abîmée. Donc un imbécile qui vient comme ça, il te trouve en train de dire des choses qui sont plus que sensées. Allez, abandi kofingayo. Tu vois la comédie des Congolais, c'est des bêtises. Je vous ai posté quelque chose là-bas. Des challenges des idiots, des malades mentaux, n'est-ce pas, des pervers. Ils sont en train d'injecter le venin, n'est-ce pas? Ils sont en train d'injecter les venins dans les têtes des enfants congolais. Oh, challenge, ya, nanazaka immature. Regarde-moi ça. Ça, si ce n'est pas la perversion, si ce n'est pas la perversion, si ce n'est pas être pervers, si ce n'est pas en train de donner des mauvais exemples à la nouvelle génération, c'est quoi? Posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que les Congolais s'assoient, penza, abandi qu'on réfléchit depuis à Botama jusqu'au modèle à Komiwana? Les Congolais n'ont pas le temps. N'ont pas le temps de grandir, n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le temps de prendre des initiatives, n'ont pas le temps d'avoir la persévérance, n'ont pas le temps. Si tu entends Congolais en train de réfléchir, beaucoup de gens vont aller chez Nanga, ils vont aller là-bas, pas pour sauver le Congo, pas dire que oui, il y a un laisser-aller dans l'Est de la République. Il y a un laisser-aller. Les majorités des Congolais, c'est vrai que les Congolais sont fatigués. Les Congolais sont fatigués, les Congolais, ils sont désespérés. Même ceux-là qui vont rejoindre Nanga, la majorité, peut-être ils le font avec le cœur parce qu'ils sont dessus de Chilombo. Mais la majorité, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Bochana Nubaker. Naebite soki nazolo bamabe parce que ba Congolais ba yoka kate. Et c'est des gens, bazala matoi, mais matoi na bango yoka kama kambu mususu. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'étais en train de discuter avec une copine. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Vous savez que comment est-ce que les Blancs parviennent à se suicider? Bamindele bami bomarapo nanine. Parce qu'atali liboso, atali sima, atali bisika komi, alobi, non. Vina ngai kozala kaka boy, ami akena ye. Mais biso to vivaka na biso, vina yo ekende ndenge nini, ekende bulu yeke, ekende ndenge nini. Olingi kutu kokufa te. Olingi kokufa te, papa René. Bonjour. Olingi kutu kokufa te, obo ina okokufa. Parce que ozo réfléchir, tozo kalisakaka, l'espoir fait vivre. L'espoir peut vivre. Dieu va nous faire ça. Dieu ne descendra jamais. Dieu ne descendra jamais pour aider les Congolais. Dieu ne fera jamais quoi que ce soit pour le Congolais. Des preuves à dire que Dieu n'a pas fait pour les Européens. Les Européens, ils se sont sauvés. Ils sont partis en Afrique, n'est-ce pas? Ils sont partis en Afrique, n'est-ce pas? De toi, c'est toi qui m'insultes matin, midi et soir. Toi, j'irai ici. Eza yo finga kanga mikolo nyoso. D'ailleurs, na bloqué yo. Na banir yo koya susawate. N'est-ce pas? Les Congolais, on ne réfléchit pas, on ne s'assoit pas. On va dire pendata makamwe komelio. On réfléchit. On a peur d'aller au-delà de ça parce que on nous a déjà mis comme des chevaux en fait. Nous sommes comme des juments. Quand vous regardez bien dans les endroits où on met les chevaux, c'est des clôtures qui sont courtes. C'est des clôtures qui sont courtes, mais tellement qu'ils ont été éduqués que oui, vous ne pouvez pas aller outre ça. C'est comme ça que nous, les Congolais, on réfléchit. On ne peut pas aller outre ça. On ne peut pas aller à la découverte. On ne peut pas prendre des risques. On ne peut pas prendre des risques et on ne peut pas, on fait la même chose. La même chose tout le jour. On se réveille le matin, on fait la même chose. Même si quand on fait la même chose tout le temps, ça devient l'imbécilité, ça devient l'idiotie. On doit changer des techniques. Quand tu vois que ces choses-là ne vont pas bien, tu vas faire quoi? Tu dois changer des techniques. Tu peux essayer. Par exemple, dans la science, tu vas essayer, mais tu changes quand même des mesures, tu changes quand même des trucs et tout ça pour que tu puisses trouver les résultats autres. Mais nous, tokanisakate, on ne réfléchit pas. To raisonna kate, to sepela kakaka. Atoza na passe moi la Congolais oyeko yebiseka likabo place masangezali Kongola telemi akei na ye. Place babilima na ye ba ennemi na ye bazali Kongola ko telema akei. Place Congolais zo kende ayebi même pas eloko nini ko gagner, ayebi même pas interdit na zo kende kuna azo yeba kututé. C'est compliqué. C'est compliqué, les amis, c'est compliqué. Moi, je suis en train de réfléchir. Maintenant, je me dis, est-ce que les Congolais comprennent au moins ce que je fais? Est-ce que les Congolais parviennent maintenant à aller un peu outre ce que je dis et aller au-devant
Moi, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Ngaka kaboina vandi awa, alena yaka awa, babizengi moko boke kotala bazana vite, bavanda kana Congo, bazana banda kute, otali bana na bango, bana moko bazo vivre, bana moko kitoko, bakoza na avenir ya bien, mais tellement ba papa na bango na ba mama na bango baza babizengi, ba mama na bango na ba papa na bango baza babolole, ba kangi kaka mwana photo, ozotala mwana lobi, mais mwana oyo, est-ce que lobi na ye akolia nini? Lobi na ye akovanda wapi? Lobi na ye kosukela we wapi? Ba parents wana baza kuna bazo comprendre te bango bazo beta kaka fachi beton. Yo nini yango na fachi? Asala yo nini fachi? Likambu nini yango na fachi? Et tout ça. Biso toza na likambu moko te na fachi. Toza na likambu moko te na fachi. N'est-ce pas? Yo pokei. Allez, tu vas dégager d'ici. N'est-ce pas? Toza na likambu moko na fachi. Biso tozo lo ba makambu neti ezaleli. Nous, on n'a pas des intérêts. Comme moi, pour moi, j'ai changé de nationalité. Je vous dis matin, midi et soir. Moi, si je retourne au Congo là-bas, j'avais mon entreprise, j'ai mon entreprise encore qui est là. Je vais juste travailler en tant qu'une personne qui va créer de l'emploi. Je ne vais pas chercher des X, Y, on a que des cocottes politiques là comme un ministre. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que les gens qui rentrent dans la politique au Congo, tu seras mouillé. On se mouille tous, on vole tous, on est ensemble jusqu'à la mort. C'est pour ça que vous voyez les bendes reviennent, c'est pour ça que vous voyez encore les choses qui tournent du son là-bas, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, Maman Vivienne, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Vous voyez toutes ces personnes-là, c'est un clan de malades, un clan de voleurs, un clan de malfaisants, un clan des irrespectueux, des irresponsables, qui sont là-bas, dans le Parlement, qui sont au Sénat, des preuves avec que c'est les mêmes personnes. Dans le Congo, on a batumsous à Sikababo Tamakate, et ça, la batumsous sur Bazaka diplôme. Et ça, la batumsous sont capable. C'est toujours les mêmes noms, c'est toujours les mêmes familles, c'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que vous réfléchissez au moins l'avenir de vos enfants que vous êtes en train de pondre matin, midi et soir? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Mais réfléchissons un peu. Sortons un peu dans les fanatismes. Sortons un peu dans ces histoires-là de partisans. Sortez un peu dans ça, vous allez voir que oui, nous avons beaucoup de choses à faire. Moi, j'étais en vacances et j'étais choqué. Je suis rentré, Moutou Nangezo et choqué parce que Nathalie Babiloko, Bamindele, Batonga, Kuna, Italie. Italie, Bakendara immigration. Les grands immigrés connus en Europe ici, c'est les Italiens. Les Italiens, ils ont immigré en Amérique là-bas, Al Capone, Banal, Basali, Drogue, Bamemi Mbongo na Italie. Italien baza ba immigré, Italien baza qui peut-être chance était à coloniser Bamboka pour bakendaki na kota ba Éthiopie kuna, na ba Somalia na ba Éthiopie ba bengala bango ba beta bango biloko et tout ça. Mais Italien ba tonga Bamboka la bango depuis des siècles et des siècles. Otamboli na Venise olobi mon Dieu. Oh makambunini. Otamboli na Milan olobi Otamboli na ba village mususu olobi non. Biloko oyo eza na ba siècle. Siko wapi ya biso eza na ba siècle ezate. Mundele asi akei. Ezaka mundele wana yiba kambongo oyo de tournement. Ezaka mundele oyo azosala ke oui, to vanda te to réfléchir. Moko nzala oyo esala ka muto a réfléchir akoma mayele. Mais nzala ya ba congolais okomisa bango bizengi koleka. Ole olo bangana lali nzala, na kolinga te bana nanga lobi bala la nzala. Na ngai natanga kimi na ba condition ya bien te, na kolinga te ke bana ngai batanga ka na ba condition lolenge boye, na se battre que je meurs même pour mes enfants. Que je me sacrifie pour les enfants. Mais non, les amis, les Congolais n'ont pas une espérance de vie. Il y a somo. Donc, 70 ans, ceux qui ont Congolais commis déjà 70 ans, ça veut dire aux chanceux. Donc, les Congolais, ils ont avant. Bozoti kabana mike wana. Est-ce que vous savez vraiment? Est-ce que vous avez un chèque nanzela? Et vous savez nini? Et beaucoup de chèque nanzela. Et bon, la que oui, c'est comme ça que tes enfants, toi qui n'as pas un boulot, toi tu es fonctionnaire de l'État, toi tu es citoyen maître, toi tu es je ne sais pas wewa, toi tu es je ne sais pas qui. C'est ça l'avenir de tes enfants. Être enfant sorcier dans les rues. Ça, les choses comme ça, les Congolais, baza kuna, bandeko. Hein? Ba Congolais, baza kuna, la minito, yo, bazo ze la lobby, ceux qui avant, après lobby, bako kende la ferre. Bako kende la ferre, basi baza kuna, basombi ba Adidas, bafungoli bagazé, moko ceux qui ferre kinganye, ceux qui nini, donc ferre store, ceux qui ferre store, Adidas, azo kote ke la ba Congolais, biloko akala, bandeko nangai. Biloko akala, Adidas, azo teke la bango, la ba ferre store, wala, ba invendu. Ba Congolais, ba yebi na bango te. Ba Congolais, ba kambo na zolo, ba ekopesa bango mutu pasi, parce que Congolais n'aime pas se mettre face à la réalité. Face à ces réalités. Yango na kuti ba Congolais ba vandi na mabala ba yoka na kate yana mobali bazala ka ba inemi mais ba vandi na bango kaka po ba mona bango kaka pasteur ayebi ke oui bazala ka marié pasteur pazo yebisa bango bo kende bo vanda kaka eza nzambe muto sala ke likamo on dirait nzambe muto yaka kolala kana bino nzambe muto yaka ko botisa bino bana c'est très compliqué.
C'est très compliqué, chers Congolais. Liba les autres simbate, zwa biloko na yo kende. Afi, bonsoir. Hein? Biloko na yo, liba la nozo simbate, zwa biloko na yo, libendana, kende ko se protéger. Tala mwali wana, oyo soki nani wana, Musa wana, abomi mwasi na ye. Abomi ye nankuba. Abeti mwasi, abeti eneti mbunda. Je ne pense pas que c'est la première fois que cette femme-là a été battue. Je ne pense pas que ça serait la première fois. Mais ba pasteur bazoko sabino mais soko tali ba pasteur nyonso oya Congo o nyonso bobenga ka ba vrai pasteur o nyonso bobenga ka ba grand pasteur baza ba divorcer mukuna divorcer kankenza divorcer moi ça denile sikutu na yebite soka zo vanda côté kuna po na yebite soka zana iloko ko sala te ou bien zo vanda la soni na yebite be ba ozo tala libala denile sina moi sina ye on dirait za la ngo pe isusu libala te et comme kaka lwa ko tusomba tu vandi sabana ou bien tu vandi église. Et tout ça, où la femme veut récupérer, c'est que son mari fait, yé azala na bandini, po mobali na yé abeta yé chobo. Mais ce que moi c'est Denis Lessi, tu comprends pas? Cette dame-là, ses yeux commencent à sortir comme ça, tu ne comprends pas? Otali moi ça Denis Lessi, ni ce zoko kita, mobali po ce zoko zika, moi si, ni ce na yé zoko kita boye, ayebi même pas que oui, aza peut-être un problème, et cause à la problème, moko boye na orbite na yé, et cause à la maladie, moko boye, oh bako soigner, non, azolo bakutu, oh non, ce qui likambo yé a maladie, boye ango, likambo maladie, ce qui yé kende face à maladie na yo, kende ko yoko la maladie na yo, kende ko se faire soigner, nzambe wana abiki sakati. En tout cas, ezalaka ba effet placebo, ezakaka tomona ki bato wa lobi abiki lobi akufi. Tomona ki la église kuna basambela ki bato sida. Balobi ke oui sida esili muto sida el rabali a contaminé bato mususu kuna ale akufi. Eza ndenge wana te. Tozala kati ya bulu yeki. Les Congolais, nous devons nous mettre face à notre responsabilité. Vous dites que oh, pourquoi vous avez Luka Chilombo mais Chilombo za président na bisoti. Parce qu'il y a président le président doit rendre le compte. Le président ne peut pas quitter comme ça. Il y a un militaire congolais, un militaire grave. Un militaire congolais, Christian Chiwewa, Christian Nani, comment il s'appelle celui-là? Donne-moi son nom. Christian moko boye o akimaka na Zambie wana kabila lingaka kanga eso kinani wana ye azalaka na mwasi na Amerique akendaka kuna na Amerique na ba train ya batu baza kuna na mwasi na TikTok makambo tozomona bandeko na ngai mboko na yebite mboka weza lisusu ya batu. Un militaire, un colonel, ce qui est un général. Moi, si je vais en Amérique, je pas kendaka en Amérique, a kendaka ka, ba pesa ka laisser passer autorisation, ba kendaka ko sala nini kuna, moi si naza ko poster papa le général. Qui militaire ngwe baby. Tolali tolamuki, Chilombo zo monana te, tomonika ka petit garçon moko boye soki ya âge nini, ba memi ye devant ba papa mikolo, ya ba mokonzi ya ba mampinga. Mwana wana ba memi ye kuna mwana wana lobi atiki classe pona bango atiki classe ya libela to atika ki classe kaka mukolo wana. Est-ce que bosi bomoni pasteur moko atangi penza classe asidisi penza classe mwana wana na âge wana muke akomi escroc o akomi prophète. À quel moment armée neti ya mboka munene neti Congo oyo pe eza na ba guerre bisika bazo akamwa mwana moko boya muke azana lukomela libele ya mama na ye mwana wana azana bezo kutu ba faire tete ye mama na memaka na makolo aya kotele bisa ba papa mikolo o batanga ba papa mikolo o basimba manduki ba papa mikolo oyo basala kasoki ndenge nini abandi ko prêcher bango bandeko sikoyo yango tomona ka ba far RDC wana ba matina kati ya libumundunda oleba yemba banzembo oya makasi wana ya kopesa motivation bango babandi ko yebengela Yesu Kristo. Est-ce que bomona ki Poutine place abenga ki Yesu Kristo? Est-ce que bomoni ba Benjamin Netanyahu babengi Yesu Kristo? Est-ce que bosi bomoni mutunini abengi ata alakuba? Hein? Abengi alakuba erazo babenga ka alakuba makamuna bango ekendaka kosala soki makamulini. Mais kaka boye bamba bona muki kaka boke ko benga moi petit garçon moko boye aye che bino misapi ache bango misapi et puis mona ngo alobi makambo moko boye ezaka même na nzela ache ba papa mona misapi a dénoncer bango na ki traîtrise mais na bango aseli ba makambo nyoso to wana. Mais soyons quand même sincères, réfléchissons un tout petit peu. Hein? Regardons notre pays. Vous, les personnes de la diaspora, regardez notre pays. Est-ce que notre pays va bien? Est-ce que Mboka Nabiso est bien? Est-ce que le pays là va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Kinshasa? Soloane Yambaka Yezaraka normal. Papa aimé, bonsoir.
Est-ce que moi na muke penza boya kofandisa penza bakonzi ya mampinga kala uzai koyoka Général Mayele oyebi ata kombo na ite yo moko gai ubangi oyoki kaka général soki nani général oya komaka ministre premier ministre wana Likulia ubangi yo moko oyoki soki ba nzimbi wana ubangi yo moko oyoki ba général tozaki na papa moko boye ba colonel ba major ba nani ba major nani baza ebele ubangi. À quel moment, dans un pays de personnes sensées, dans ce monde ici où tout est devenu un rap, n'est-ce pas? Tout est devenu rapidos. Donc, la télécommunication, ezo kokende rapidement, koleka kutu, koleka éclair. À quel moment, bande kolanga, bovandi pe bobeti maboko, po bino bosambilaka. Siko makambo nzambe, mboka wane zaka laiki te. Toyebi ke Kongo eza laiki. Laiki aningi koloba, kosala nini? Koyeba ko dissocier makambo ya nzambe na makambo église. Siko, à quel moment ce petit garçon-là va venir parler au mikolo ndenge wana? Ayem si bango quand même moi bosolo. Mwana wana kotanga te ba papa na ba yuki ata sonité. Mboka wana que tout le monde veut. Mais il y a que les Congolais qui n'aiment pas leur pays. Tout le monde veut prendre le Congo. Sauf les Congolais, ils ne veulent pas sauver leur pays. Sauf les Congolais ne veulent pas sauver leur pays. Sauf les Congolais n'aiment pas leur pays. Ça fait bizarre. C'est compliqué. De voir ces gens de laisser aller. Papa Eric, Samisa, bonsoir. C'est très bizarre et c'est très compliqué. Ça fait mal à l'estomac. Ça fait mal au cœur. De voir des petits enfants avec les papas irresponsables, avec leur maman irresponsable, qui n'auront pas d'avenir et qui n'en ont même pas au présent. Bazan avenir te balaba congolais. Balia kamadamu te. Bayebi makamute, bazana bibliothèque te. Bazana eloko te. Bazaka kabana, boboti kakabana, bana bavanda wana, batala kabino balia kamalamu te, ba voyage kate, bayebi eloko te. Donc bana moko bazoko tala kaka ba filme ezanga tina. Tout à l'heure, na ote kozo mwana wana ya muke wana na kuti kozo na classe. Na azo yebisanga na zana devoir na ngana salite, webi devoir na nga wana. Nani akomela kinga azo yebisanga naturellement hein, tozo solo la. Alobi webi devoir na nga wana ya na nga wana zo ki lobi akomaki kaka moko. Madame atuni ngai eloko weyo muto okomi nga bina ezanga iteza ya na nga muto akomi. Apesinga punition, apesinga ba devoir mususu de plus. Na sala na bio akomaki yango ya solo bi pe oui ngape na comprendre te comment ya kokoma na kaye na ngai moi na déjà dès le bas âge ba yebisi ko tricher za malamu te ye kuto ayeba kite na tuni ya na yelo bi oh ngala kaisa ki nazo like senga mutu na komi na écriture na ngai. Donc c'était un truc qui était qui n'était pas prémédité. Ezala qui prémédité te mais balakisi déjà moi na âge wana que oui eza malamu te soki ba pesi yo devoir yaya na yo akokomela kayo na katite ye pe azo expliquer ngala tuni yo tika ki akomandenge nini alobi nga oui ngala lobaki na po yebisa kinga jour na bi na kozela ya nga aya kolakisa nga parce que nazo mona keza makasi gabi na ye OK siko eri ya ye yazo expliquer ye nde joka nde akomi kaka moko mais moi na zui ba surplus mboka moko eza na impuni. Mboka moko ba pinisaka mutu te, soki ba pinir mutu, bazo pinir mutu au-delà ya entendement. Le monsieur qui a tué sa femme, l'ancien ministre balobi analphabète munene. Balobi analphabète munene mais azalaki ministre, vice-ministre ya hydrocarbures. Oya bomi mwasi na ye. Bandeko. Ya bomi mwasi na ye, avant mutu ba condamné ye, il faut ba vanda na nuba sala ba enquête. Parti civil ou parti ekende ko sala makambu neti ezali basali ba enquête basali makambu nyoso batali pe état psychique état psychologique ya mutu avant ba condamner ye et puis ba ko décrire rango ezali kambunini peut-être boko tia na boloko peut-être place neza na boloko te mboka mobimba soki babandi ko prêcher mutu ko sambisa mutu ba ko sambiso kaka lelo ba tia na prison oyo mboka ya ndenge nini.
Après sikoyo awa ba yebisi biso ba kotiela biso peine capitale ya kokataka batu mitu ya kobomaka batu za yebite so ba bando sala bango pendaison soki ba kotuba bango morphine soki ba kosala ngo ata na Amérique na ba état o ezalaka na makambu wana ba bomaka mutu lelo te ba sambisaka mutu une fois te ba kosala nanu ba enquête basali ba chona boloko ba ko condamner ba lobi penza ke oui yo sala kimbeba wana ba chona boloko toke na couloir de la mort ba ko chona boloko kuna ba ko boma yo dans 2 ans te ba ko boma dans 3 ans te parce que ils se disent que oui mutu oyo peut-être nani dossier ezalaki ba ko rajouter peut-être ba pièce ba pièce mususu na kati ya dossier oyo peut-être à cause de la condamner pour rien tokoya ko boma mutu oyo pour rien. Donc justice wana ya Congo ezalaka injustice parce que ya moko président na bino alobi que oui eza justice ite eza justice ya mabe. Sikoyo bandeko na ngai bazo katela batu makambu n'est-ce pas bachaka batu na couloir de la mort ba pièce à conviction soki ezalaki bien te soki ezalaki na ba vice ya procédure soki ezalaki na makambu songolo eza na batu ebele batia bango na prison wana na couloir de la mort après bake ko akite bango balongoli bango kuna basi babetaki mikolo ebele parce que ba enquête continue kakaka bako condamné kaka boyete ke yo haute trahison bayeba na yo wana okomi déjà condamné à mort bake babomi yo kaka boy. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ata mutu ba abomaki mutu soki kaka azo clamer innocence na ye ba kosala ba enquête bato bazali banda yango bakoma kozwa siko ba avocat mususu oyo bayaka, n'est-ce pas? Oyo bayaka eza soki Christian soki nani wana soki nani, on est passé déjà par là. Yango na okoma komona penza ba indépendant o basala kandeti caritatif bazo côté la batu wana parce qu'ils en a batu ebele injustement ba boma bango na époque kala injustement ba accusation ebele à lokuta o muto akosaki omona vandi 20 ans ayeko loba o makambona na kosaki na ngai soki basi ba bomi mutu bomoni ke bosali musala mabe. Siko justice wa Congo batalaka état ya moto viva parce que ezala bato mususu basalaka bambeba neti chilombo bambeba zo sala parce que viva bien te ezaka ba fanatique na ye mutu bazolo ba chilombo ba epa na bango papa na bango azalaka papa na bango azalaka papa irresponsable parce que mama na yepe azalaka mama irresponsable po ya komona mwana ya lolenge neti chilombo avandi na papa na mama na kati ya ndako azana comportement lolenge boye ça veut dire ba papa na ye na mama na ye ba failli na responsabilité na ye eza mwana oyo akoli na kati ya bolingo te eza mwana wana akoli na kati ya mawate chilombo wana bozomona wana aza mwa garçon moko boye akoli kaka lolenge neti kaka champignon bota pote live bazo signaler rêve na kai akoli kaka lolenge boye sans empathie, sans affection, sans honte, sans retenue, sans nyonso yango abunga keke vacances. Yango abunga keke na ye vacances azongi peso ka zongi avandi na ye na ndaku, il n'a rien à dire, il vous méprise. Chilombo méprise tous les Congolais. Même les Wewa, Chilombo les méprise, même les Luba. Les Bakasai, oh, ya Kabila Kamwanga, oh, ya Moupompa. Qu'est-ce qu'il vous a donné depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait à Moupompa? Il vous a fait un truc méprisant. Même moi, je peux faire construire cette chose-là. Dans le côté caraba ordinateur, la babalabala, laquelle la pound shop, la pound shop, ou bien laquelle la carte, crink, vinkel, babenga, magasin, il y a l'échange. Je vais là-bas, je ramasse des trucs, je vais faire ce que tu n'as pas fait là-bas. Il a beaucoup de mépris pour le Congolais. Je ne sais pas ce que les Congolais a fait à cette famille-là pour qu'ils puissent nous infliger ce genre de sentences. Je ne sais pas ce que les Congolais ont pu faire à cette famille-là pour que cette famille-là puisse nous prendre à partie comme ça. Cette famille-là est en train de nous asphyxier. Cette famille-là est en train de détruire le Congo. Cette famille-là est en train de détruire. Chilombo nous a dit ici, nous tous, on était là. Ce n'est pas pour des morceaux de terre que nous allons nous battre. Il va injecter l'Est de la République. Il nous a même mis dans l'union là où il y a nos ennemis partout. Où les gens qui veulent le Congo. Chilombo nous a mis là-bas dedans. Moi, à un moment, je me pose la question. Qu'est-ce que les Congolais ont fait à la famille Tshisekedi? Parce que si Mobutu, nous tous, on est nés, moi je suis né à l'époque de Mobutu.
Donc nous tous, Mobutu nous a infligé ces sentences-là. Pourquoi est-ce que Tshilombo s'en prend à nous? Moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Tshilombo est sa mère? Sont sur le dos des Congolais. Ils ne veulent pas que les Congolais mangent. Ils ne veulent pas que les Congolais se lavent. Ils ne veulent pas que les Congolais étudient. Tshilombo, il a tout mis en pétard. Il a tout mis en pétard, ce monsieur-là. Il a mis tout en pétard. L'école, la gratuité de l'enseignement, à Bébissa. Zandu, à Bouki. Nini les sources. Ba maternité, ba hôpitaux, à Bébissi. Kinshasa, à Tchebiso, ba saut des moutons, à Bébissi. Makambu nyonso, à Bébissi. À Bébissi nyonso. Babalabala bazo sala, ezo simbate. Tshilombo ayeko bebisa kaka na oya muke oya buzo batozala kinango ayeko bebisa ne bino bolobi na biso des pères et des mères muko antombolo. Des ordres à outrance. Bota la modèle ata ba soldat yango er bazalaka koma kozongisa biso bisika o biso tolikaka te. Bota la kaka ba soldat na biso oyo ya ba nani. Yaba comment la bango ba soldat wana na ba policier modèle ba koma neti ba mboa moko bo étourdi. On dirait ba nyamo ba memar bango na batoire. Les militaires se battent avec les peuples, les désordres, le peuple tape sur les militaires. Tshilombo même les semblants. Tala neti na parlement. Modèle bambata, modèle bamboso, bota la ta era mabunda. Bota la ba détournement oyo bana ba congolais bazozanga ta cafénol. On se pose des questions. Moi je me pose des questions. Qu'est-ce que les Congolais ont pu faire à cette famille-là pour que ce monsieur-là puisse nous infliger ces genres de sentences? Et que sa mère aussi est sur nos dos. Sa mère, elle est devenue maman multimillionnaire. Ayibi ba minéré à Batukuna, azako zoaba bekare minier à 80 ans maman. Okola ta talon, okola ta string. Okola ta nini mama. Okokende boîte de nuit. Okokende wapi mama Marthe. Biloko wana mbongo wana ozozwa. Mwana na yo asi ayibi. Bana na yo mibali nyoso basi bakomi ba millionnaire. Yo pe millionnaire siko yo kalate okotala likolo. Mbongo wana ozoyiba ngo po kende nango na lola. Po lata balubute. Po somba pe ba Hermès. Nani yango akomonda yango. O somba basu. Donc, moi je me pose la question, c'est quoi? Otonga bandaku. C'est quoi cette cupidité? On se pose des questions, mais la majorité des Congolais ne se posent pas des questions. Là. Les Congolais, ils ont été éduqués. Kalouena, bonsoir. Les Congolais, ils ont été éduqués à être bourriques. Les Congolais ne réfléchissent pas. Et quand eux, ils réfléchissent bêtement. Ils sont là en train de se presser. Baken de kota là. Après, tipo yo faire go là. Et koko ma Mike Kalambai. Mike Kalambai aye kuna na Paris. Aye kosala mobulu. Na bagari ya batu. Mike Kalambai na kisasa okenda jamais wenze okende kobeta miziki. Na yebite na batongo bavanda na bapoto wana yebite soki bo réfléchissaka. Donc je ne comprends même pas. Comment est-ce que vous pouvez vous faire embrigader par des gens comme eux là? Bah Mike Kalambai, est-ce que Mike Kalambai il n'a pas l'autorité des Congolais? Moi je me pose la question. Hein? Moi je me pose la question. Le Congolais, pourquoi est-ce que vous n'avez même pas le fleur ya kolanda biloko malamu, bato malamu, bato kimayele, bato moko, oyo soki baza ndenge nini? On ne comprend pas. Vous vous êtes embrigadés, vous faites embrigader toujours par des idiots. Par des gens qui n'ont pas d'avenir, par les gens qui n'ont pas de sens, et tout ça. On voit, j'ai vu une vidéo, comment on voyait. Un pasteur qui est en train de dénigrer une dame qui n'avait que peu, 2000 francs. Pasteur a fingi mama, wana, limite, a fingi na bandimi, na ba joie na ye que oui, ya kozo mbongo wana te ya zalaka riche. À quel moment les pasteurs sont riches? Les pasteurs sont des escrocs. À quel moment, ba pasteur bazalaka ba riche? Maman ya bato, alati mwa liputa ne, ozomona maman moko respectueuse, maman moko respectable. Pasteur ayeko y manque respect, na kochela bino vidéo ba muni yango te.
kalate asoki na sisi awa na kochira bino. Maman moko boye avandi na ye wana babandi ko manquer respect. Maman na telemi kaka boye devant toute l'assemblée. Parce que quoi? Parce qu'elle a eu la malchance ya kokende ko baba makamuna bango ya tina te basambelela ye apesa mbongo. Pasteur abandi ko manquer respect sans retenue. Pasteur Amuluba abandi ko manquer maman wana respect sans retenue. Que lui ne peut pas prendre cet argent, que lui il est riche. S'il veut donner cet argent, il faut qu'il donne aux gens là qui sont là-bas, les gens bébêtes là, les gens idiots qui n'ont pas de vie. La Bible, on a botanga kezaka na maman moko te o yazalaka ya veuve, yazalaka kana mbongo moko ba pièce. Ba o bazalaka la bambongo minene minene belé offrande na bango, bandimaka yango te, ezalaka na tina te. Ezaka kana Bible wana te. Ezaka kana Bible wana te. Ba mate ya moko alokuta, ba Congolais bazo vivre kaka na lokuta. Bazo vivre kaka na makambu moko ya oyo ezalaka ya monde mususu. Ya monde bato ya ba vivante. Les Congolais c'est comme s'ils sont morts cérébrales. Ba Congolais bazalaka leti baza bato moko bakufa déjà na mutu na bango, basi bakufi nde sikoyo, allez bakufi na bango, so mutu akufi ako réfléchir te, ako raisonner te, dès que c'est comme ça que les Congolais vivent. Et quand tu leur dis que mboko etondi babolole, ba mususu basiliki. Nga boko silika na bino. Tokoye bango ndenge nini ke mboko etondi babolole. Chilombo akei na yeko tambola, akei na yeko se doko se passer son séjour au soleil comme si au Congo il n'y a pas de soleil. Na Mwanda, même soleil ezalaka bandaka ba vacances na Mwanda. Na Kalemi ezali, il fallait que ndata na mo ba place katumba mwanke atika kakuna bandaku, atika ka babiloko katumba mwanke atonga pe kuna na ba mo bakuna. Il fallait que ndata kuna yake na ye Bahamas. Bahamas wale za monde ya bastar. Chilombo pepe, Chilombo, yonde, na ebite, boke no yebisa Chilombo, kengana lobi boy, papa. Omoni yo, aussi ozui mbongo ebele. Il faut vivre siko na mbongo na yo. Yo oza mutumoko, kaka neti okendaki wana, okimi na yo, ozongi lisusu te, neti zanga kimaka periode moko bobachaka ye ministre. Chilombo, il faut vivre, oza na posa, comme jet setter. Chilombo fa vivre na ye vie na ye net en tant que jet setter, ake na ye Bahamas, asombi nani yacht na ye sur je ne sais pas 2 étages, na ye biso basala ka ba yacht oke kaka soko lingo kosomba yacht ya bien, bato ba kosala lo bien sur mesure na modèle oza munene boye, oke na mboka oyo na Pologne. Kuna basala kila ka bato ba yacht, pona Congo kuna tokokangango, oke kosala ngoka na yacht ochango na mai. Obandi kosala bato bakendaka na kan, yo po ye na nini na yo o accoster yacht na yo. Avion wana aussi ozwaka wana etika la kaka ya yo. Etika la kaka avion na yo si okomi na mbongo ebelo ko banda ko ya ngona ba aéroport privé, okomi ko telema na yo, okomi ko kende nani Saint-Martin, okomi ko kende soki bisika nyoso ko kende na yacht na yo, soko olingi ko voyager, olingi ko kende Dubai, olingi ko kende Abu Dhabi, oza déjà na avion na yo, obandi siko ko somba ba biloko na yo, okomi ko sala makambu na yo, osali si ba feti na yo, obengisi ba tu ba iye kuna na yacht na yo, bosali ba drink omedi ba makambu na yo, o vivre na yo papa. O vivre na yo, okima na yo makambo yo, osukoli kama boko kimi. Kima kaka papa okende ko vivre o banda ko sombi ko bengisa ba tunyoso ba couturier ba ko kutongelo bandaku na babilamba na ndaku o banda ko lia o engager ba majeur d'homme hein o bandi ko commander ba vin o ya cher ba nani ba liqueur o ya bien ba cognac ya kitoko o sombi ba verre na yo ya ba nani ya ba cristal o bandi ko tala penja boye na tongo penjo na muki penja boye ozo benga cuisinier akende kozolo bambisi ya mai ya kitoko o bazo zwango kaka teli kamole fo salade. Okimi na yo sio komi na mbongo kutu Kongole ni na kolanda yo papa. Kongole moko kolanda yo te ke ozongisa mbongo wana. Posa na posa ko vivre ko kende Bahamas, okende na ko tambola na ba Jamaïque, okende na ba ila muke kutu okosomba ili Chilombo. Okosomba mwa ili na yo penza obengisi ba camarades na yo bobandi ko sala ba feti po bino nyonso bosali kaka voisin na yo Nicolas Kazadi voisin na yo mususu oyo Peter Kazadi voisin na yo mususu ozui ba camarades na yo oyo mususu biselele ozui ba voisin na yo nyonso oyo lingaka bazala wala babanda ko betela yo muko antombolo obandi ko bengisa na ba nani ba Yuda di Congo babandi ko binela yo na ili wana oche penza ke wi ili na yo okosomba ili Chilombo
Oko somba ili na yo ke ko vanda kuno ba okomi penza ko vivre vie au soleil olamuki na tongo osali makamu na yo olamuki na tongo osali makamu na yo parce que ki président ezo bongela yo toza incompétent. Oza pe na posa o vivre vie a mukili. Oko kende na hiver boyo ke na Davos oke ko skier. Oke o matina ba montagne kuno bandi ko skier. Na ba hiver oke ko skier. Papa di kanda bonjour. Il faut vivre. Osana posa mon kili. Papa. Po biso to ba kongole ba ko do ki so mutuba o neti ba biso boy. Ozui mama la bino soko ndio dia moi nani chombo cha kabiola alambelio chombo cha kabiola. Soko dia oningo dia mutu wambushi mama Marta ko lambelo mutu wambushi. Soko lingi ko lia chibela bela mama na yo ko lambelo chibela bela. Osomi kutu ataba shana yo moko boye obandi ko eleve bango na kati ya ili na yo oyo kozwa. Bachan moko boye oya ko liesa bango penza ke oui ba o soki ba komi na maturité to dodi bango. Oyebi ko vivre te papa. Po biloko zo sala wana ezo bongisa yo te. Nyonso eza incompétence notoire. Ola kisina ba chef ya armée, ba chef ya ba état major ba komi kokosa makambo. Ba militaire bazoko soupiré. Oyebi ke ka ba militaire ngo ba congolais wana nde bazalaka mayele te. Babanga kaliwa et pourtant bazo vivre na liwa. Espérance de dire ba militaire wana ya nzala oneti ya ba congolais wana eza combien. Soki kaka moko abeta ki masasi wana, Chilombo alingaki azonga te. O signé kako sauver baninga. Soki moko abeti, ba mususu pe bakolanda bakobeta. Na yebite peuple oyo soki azokoka ko se libérer ndengeni. Bazoko se na bino ke boza bien payé, boliaka 3 repas. Tozo mona ba militaire modèle bazoko souffrir. Bazolia penza loso wadi na mafuta ya mbila. Tozo mona ba militaire bazolia loso na mafuta mbila. Ba fufu moko boy na kitoyo. Bande kolanga eloko ekauka. Do ba tuwana bakozala na énergie ndengeni. Ba place ba militaire ango bazola la bande konangai. Est-ce que vraiment muto alolenge boya koza la président? Azanga mawa. Azanga bolingo. Ba professeur ba pesa kabana cour po ba komisa bango maele, bakati bango bambongo, bazo pesa bango te, ya lingi ko pesa kaka ba député po ba député nde ba ko voter ba loi ya tika na seko na seko. Les amis, nous sommes en 2024. Toza na 2024. 2024 ba congolais boyebi civisme te, boyebi ba droit na bino te, boyebi ba devoir na bino te. Bino bozo kalisa boza kaka na devoir à donner au Congo. Le Congo a le devoir de vous prendre en charge, de vous mettre en abri. Avec quoi? Avec l'argent que génère le Congo. Le Congo doit vous prendre en charge. Et vous devez défendre le Congo et l'aimer et le chérir et l'embellir. C'est ça. Mais qu'est-ce que le Congo fait pour vous? Et vous êtes mis, et les Congolais se sont mis dans leur tête que oui, voilà, et ils doivent acclamer les députés, ils doivent acclamer les chefs, les ministres, et ce sont les sous-hommes. Ces gens-là, logiquement, avec le civisme, si vous connaissiez vos droits, c'est des gens qui devaient avoir peur du peuple. Une groupuscule ya batu, bazo banga lisusu ba Congolais te. Groupuscule ya batu, babanga la bango ba Congolais te, ils s'en fichent des Congolais. Que vous mangez ou pas, que vous mourrez ou pas, ils s'en fichent de vous. Et les Congolais trouvent ça logique. Les Congolais, ils sont juste, hey, yo, ninyango, facha leki, yo, mais facha leki nga po azamu yibi. Facha leki ngai parce que ayibi mbongo ya l'État. Facha leki ngai parce que azamu yibi. Oh, ba mama, bazami yibi. Les Congolais, ba militaire, ba Congolais, jou wana natala ki bango na yoke bango ma wana lobi, mais non. Mais non. Ces gens, ils sont pas logiques. Ozo mona militaire na munduki. Munduki ango ezalaki chargé te ou quoi? Ba militaire ba Congolais, ils ne peuvent pas mourir pour la patrie. Si vous avez tiré même bachiwe wana bobomi kaka 3-5 militaires wana, respect ngaki kota na kati ya mboka wana. Respect bulu yeke ngaki kota kuna to ngato yeba na qui a fait quoi ngaki kende kaka ndenge wana. On a vu juste un Congolais militaire qui est parti au Rwanda là-bas, tiré et il s'est fait tuer. Le seul. Mais vous êtes là, ba militaire mibimba. Bovandi wana chiwewa wana zokosa, ke boliaka, ke bozalaka bien, et tout, et kendaki, et zongaki, et pourtant bangonde bazo détourner ka bambongo na bino. Bazo tia ba vie na bino en danger.
Mais ba militaire ya nzala modèle boye bazakata la sapatu te. Place bana na bango bakosuka boye bite. Bino ba militaire. Vina bino ezaka lolenge boye. Bokosuka kaka lolenge bana na bino bakosuka kaka lolenge boye. Eza na ba vidéo mususu soki to tchango awa na ba internet. Ba bloquer ba page na biso à vie. Les Congolais sont devenus des sauvages. Des sauvages au bazo beta baninga mususu. Ko beta ya kosakanete balongoli papa moko ata ya ba 70 ans. Balongoli e bilamba devant bana mike. Na ebite papa na yibi nini. Papa wana sali babandi ko beta papa wana bengi Golgotha na niveau nyoso Golgotha yete. Yeswe de Nazareth bazo ko beta e fimbo moko na niveau moko na yebite soki na constitution na balobaki ba beta kabatu ba fimbo neti wana ba déshabiller kabatu. Les amis, c'est que vous infligez à vos semblables, c'est ce que les colons faisaient. C'est que vous infligez même à vos enfants. C'est ce que les colons faisaient. Vous n'êtes pas obligé de faire ça aux semblables. La loi existe pour ça. Mais aux autres, la penja batubazo chicoté papa moko mokolo, je me suis dit mais non. Mboka oyo, il faut ba Congolais balalisa bango ba pongi. Ba pesi bango ka pongi ata ya 1 mois. Ba Congolais bazonga nanu ba se reposer na banzi cerveau ya ba Congolais eza na manque ya repos, eza na manque ya ba nutriments, wala siko ba tie bango ba perfusion ba pesa bango ba nutriments parce que les Congolais sont méchants. Sont méchants. C'était pas un hasard. Cette vidéo là, elle a flûté sur statut Nangai. Fimorobo ya Rwandais à Tuninga, c'est les Rwandais. Na di chonyos ouais. À Tuninga, c'est les Rwandais qui font ça. Et c'est quoi ça, Ngabinae? Ah. Et puis, c'est les Rwandais qui tapent les Congolais. Elle a vu que ce n'était pas des Rwandais qui tapaient les Congolais. Moi, j'ai dit non, c'est les Congolais qui s'infligent la sentence entre eux. Elle dit, ça me fait mal au cœur, c'est triste. Atieba emoji, Rwandais azolé là. Il y a une fille rwandaise que je connais, de l'école de mes enfants. Elle m'a posé la question si c'était des Rwandais qui tapaient les gens là. Moi, je lui ai dit non, ce ne sont pas des Rwandais. C'est des Congolais. Elle dit, ça fait mal au cœur. Rwandais ayoki mutema pasi. Nandenge ya penja ya solo. Mais question na ezaki ya licho, mais nasuka, ça lui a fait mal. Mais les Congolais, ils ne savent pas avoir mal pour le semblable. C'est comme ça, les Congolais, ils veulent toujours qu'eux soient au-dessus de tout le monde. Que chez lui qui ait l'électricité, c'est lui qui ait le fourrage chez lui, que les autres n'aient rien. Il faut qu'on vous le dise, hein. Vous allez détester parce que vous n'aimez pas la vérité. Oh, namoni ba Congolais, Dubaï, wana, ma wana. Et ça va, bango moko mutu va créer le Kambouana. Mboula wane beti na Dubaï et ses contenus na ba réchauffement climatique. Ndeke ko beta bongo. Ba fana na désert. Mai wane beti mbula wana munene wana eza équivalent neti ya mbula ya 2 ans. Et beti anini journée mais mutu akufi kuna te. Bango bazana ba égoutte. Ba teke oh égou e bouchaki oh quoi que ce soit te. Eza ba biloko artificiel o basali sali kuna ekeko kende parce que ba biloko mususu ezalaka nature ezalaka na ba caprice nango quand tu forces toi dans la nature ça devient quand même pathétique. Ndelo ko komela ki bato Dubaï kuna. Yoka ba Congolais oyo bazanga vie. Ba Congolais bazanga mupepe, ba Congolais bazange loko. Ce que ça qui penja na Congo, makamba boiko e komaki, bolingaki bolo makaka fachi. Mais oui, certainement. Oui, certainement. Tonga to ba fachi. Et na Dubaï kuna mutu akufite na Kisasa batu bakufaka. Na Kisasa kuna ba égou ezalaka te. Ba terrasse nyoso eza bouché. Ceux qui disent qu'on va bon comme il na Kisasa kuna boyebi combien de morts on va ramasser. Boyebi combien de morts qu'on va ramasser parce que na pamba kaka boy ceux qui kaka mvuleye batu bakufaka ba eboulema batu bakufaka. Na ba Dubaï kuna bazana bango na secours d'urgence. Bazana ba pompier bazali bazana ba ambulance bazali bazana ba nyonso ingénieur civil ba nini bazana bango. Baye ko sauver batu, baye ko lokota batu. Na Congo batu kutu baye ata ko na jeté. Ba vanda ka pembeni ya ibale baye ko na jeté. Oh botala na Dubaï yango ekomaki. Kutu ata na ba Belgique makambo na ekomaka. Batu bakufa. Mais na Dubaï mutu akufi kuna te.
Bayebi déjà qu'on anticiper les choses. On est en train de vous montrer des choses, pas pour vous dire que, oh, bon, ça, pour bon, mon abo fungola kamisu. Dès lors qu'on a vu ce toye bisakabino. Ce qui toke voyage, bien, ton moni loko to filmer bisika to bandi koloba. Tozo la kisabino, bota la baninga. Bota la bisika biso tozali. Biso tozo vive neti toza na 12e siècle. Tozo vive na Congo kula batu bazo vive neti bazaraka na 12e siècle. Même pas 21e siècle. Mousika ta 10e siècle. Ba Congolais modèle ba vivaka. Hein? Modèle ba Congolais ba vivaka. On dirait na 12e siècle. À ta 10e, 9e siècle. Ce qui m'a dit, c'est ba Congolais, ba ngomoko bazo mona ke ba bonga, ba Congolais ba kanisa kabaza mayele, ba Congolais ba kanisa kabaza na boye, ba Congolais ba kanisa nzokande ba buriki ya niveau. Na constitution na bango ba yebi yango te, oh papa Kikweta, ba yebi yango te. Na civisme bango ba yebi te, ba droit na bango ba yebi te. Ba chercheur baza wana baza na ba matérialité peut-être na Congo kuna eza na batu penza baza mayele mais ba pesi bango makoki te po baza na ba exploiter mayele na bango. O mona muto mayele akomi nde zoba. Muto azoba komi mayele. Ba réflexion moko bidon, ba comédie moko inutile, ba nzembo moko bizarre. Dans tout, les Congolais est médiocre. Danse, médiocre. Musique, médiocre. Ce que tali c'est toujours la même danse. Donc on est resté statique. Il n'y a rien qui a évolué. Hein? Ce que vous avez Congolais, vous avez finga yo. Ouais, boye, boye. Oh, ya yo. Ya mama na yo. Ya papa na yo. Ozota la ba papa ba responsable. So ba bandi ko finga a otade bi mama na yo azalaka nango te. Bana na yo wana ozo kende ko lakisa wana na ba internet ya basi bazalaka nango te. Depuis kama kambango ekoma mafinga kaka ba Congolais parce que mutu zéro. Mutu esalaka te, mutu na bango esalaka te. Il faut qu'on respecte Tshilombo. On ne peut pas les respecter parce qu'il n'est pas respectable. Et on ne peut pas l'aimer parce qu'on n'est pas venu ici pour aimer des gens. On ne peut pas l'aimer parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il ne fait pas son boulot. On a un président comme Magufuli. Jamais les Tanzaniens vont oublier ces messieurs. Jamais. Marobosa n'a pas été. Magufuli pombe. Jamais ba Tanzania ba kobosa na président wana. Jamais. Jamais. Thomas Sankara jamais. Kadhafi ba koma kolela ye. Jamais. Mais Tshilombo tokokanisa ye na nini? Tshilombo tokokanisa ka ye ata na histoire tokokanisa ka ye na nini? Kayaki ko diviser ba Congolais bazalaka déjà na tribalisme na bango ezalaka na nzoto et ko bimasiko ba bandi ko exploiter et tout ça ayaka ko kofi botala Tshilombo comment il est tribaliste bilo bokanisaka o bayaka ko kosela makambu Tshilombo za vrai tribal. Vous avez vu la vidéo quand les chefs coutumiers étaient partis donner les bazareri na bango ba chef coutumier ba mandia. Ba chef coutumier mandia oyo ba keko donner ba bizareri wana na Tshilombo. Ba komi kuna basali nini? Ba délégué ki mutu moko azolo ba na lingala. Muluba moko kaka ba komi kama makambo mu pompa. Tshilombo s'est lancé, s'est visé. Un monsieur tribal, je ne sais pas. Parce que vous, quand vous regardez les vidéos, botala kaka likolo. Tshilombo, il s'est mis vraiment sur le Chiluba. Genre, et pourtant, le monsieur Muluba là, oya mu pompa wana. Azala ki mutu wakuna te. Babandina kotonga ba chef coutumier wana. Tshilombo était en extase. Il était surexcité parce que Mounokwamboka na bango. Est-ce que ngana koseliye? Boke ne kota la vidéo wana. Ils ont délégué le monsieur parce que le Congo est vaste. Il y avait presque toutes les provinces étaient où ma province union soso ba gouvernorat soki banini na ebite so bobenga kango ba minuscule soki banini. Yaba gouvernorat nyoso ezalaki wana. Yaba province nyoso ezalaki wana. Eri kaka muluba wana papa ya mungala zolo ba makambo.
Muluba wana ameki kaka weta usoki bukalenga boyba. Chilombo abosani ke batu mususu baza wana. Les amis, c'est une personne comme ça que vous pour reposer penja tranquillité na bino que oui voilà, bo pesiye penja bo konzipo kamba bino nyoso ba congolais. Chilombo il est là, c'est un tribal. C'est un tribal. El kaka muluba wana lobaki au chef coutumier à muluba. Chilombo abosani ke oui, na muluba ngo wana. Abosani na ke oui, il y avait un délégué. Tala comment est-ce que ba congolais ba yeba ko respecter même ordre. Nakati live po bino na yebite soki bozala kandenge nini boye makate vidéo eza signalé bozo partager te na yebite. Bon les amis, de toute façon moi je suis en train de faire des grands efforts hein, pour que je puisse me détacher de ces choses ici. Ça me rapporte rien du tout. Je suis en train de faire des efforts mais c'est plus fort que moi. Nous allons déconnecter babiloko nyonso, n'est-ce pas? C'est compliqué. C'est compliqué d'être avec ce monsieur-là. Ce monsieur, c'est un tribal. Il a été élevé, je pense, dans le tribalisme. Parce qu'il ne se gêne même pas en tant que chef de l'État. Il vous montre une couleur, qui il est, et juste. Il dit, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il a abandonné le monsieur qui était délégué. Même le monsieur, il était même choqué. Babandi ko beta la bango masolo na Chiluba. Et pourtant, ba uti kuna la délégation, il fallait pas respecter comment est-ce qu'ils étaient. Et le monsieur ne peut même pas avoir honte de dire que non, non, ezandenge wanate. Ah, c'est jeté dans l'eau. À côté, abandi, abosani na mutuana zaïko présenté babiloko, abandi ko na Chiluba. Pour un moment, quand même, qui était significatif. Un monsieur comme ça, c'est celui-là qui va diriger tout le Congolais. C'est celui-là qui va s'aimer la paix. C'est celui-là qui aime tout le Congolais. On voit ses nominations. On voit tout ce qu'il fait là-bas. Les Congolais ziboula misu. Bofungola misu. Bato e batute. Neti ba papa na biso ba kenda mbeka. Bofungola misu cher Congolais. Mboka wane zalaka ya biso. Bachilombo kutu papa la bango atikala kokomata livre mon côté. Ata moi manuscrit ya muke Etienne Tshisekedi ya comité. Discours pe ya malonga papa wana loba ezate. Papa Etienne Tshisekedi atikala ko tika ata discours ya malonga te. Que oui discours yango wana neti tomona ki Lumumba lobi discours a brave ba code. Totika la neti kaka tomona ki ba Thomas Sankara bazaki kotika ba paradigme batika ba biloko. Oh, vaut mieux que donner de l'eau aux gens que donner de champagne et tout ça. Papa Etienne Tshisekedi n'a rien foutu. Il n'a rien fait, ce monsieur, on ne doit pas vous mentir. Et puis il n'est pas le fondateur de l'UDPS. Il n'est pas le fondateur. Ce n'est pas lui le fondateur de l'UDPS. Yaba benga keka kaoza muluba yako vanda awa. Avandi wana bandi ko sala buzoba na yeka ti na modèle akufeli biso wana. Parce que déjà pas na koya bisabino ke azalaki chef ya mabe. Ezaka biso ba congolais de tozala misute. Comment parti politique ya batunyo so ye papa na nganza maka président. Ya loko oyo Chilombo azolinga nganzela biso che président. Parce que papa na yemoko azalaki ndenge wana. Anganzama président ti akufi statut ya nini ezate. Donc abebisi makamunyoso. Ba Congolais, cette fois-ci qu'on ne vous berne pas. Cette fois-ci, pendant moni ba Congolais belé baza déçu. Ba Congolais belé baza na ba bouli ya kokende kolanda ka soki ba nani kokota na moni bande kolangai. Batu bakoti M20, bakoti kuna epa ya nanga soki ba N23. Ba papa mikolo. Bazo yebisa biso buzo ba inepsi matin midi soir. Bazo yebisa biso buzo ba. Oh, baba sakraki banani. Mais bandeko, soki ozolinga ko sauver mboka na yo. Zala quand même, toyeba ki musée RAYA ki na ba Rwandais wana, asala ki même bêtise. Bino pe bozo kende, musée kutazaka kata osala ba déclaration te. Bo bandi ko sala ba déclaration a minene. Ba papa wana ba kei ba papa ya baluba o ba kei kuna epa ya ba soki epa ya ba M23. Babandi ko proclamer que oui, effectivement, baboma ki soki banyamulenge, soki banani. Mais vous êtes malade?
Vous êtes malade. Ataba bonde la kango ndenge wana. Parce que les paroles ne s'envolent plus de nos jours, les gars. Les vidéos vont rester, ça sera préjudiciable devant nous. Ça, c'est préjudiciable. C'est bon, balobaka. Nayoki na kanda makambo, les opé sanga kanda. Les paroles ne s'envolent plus. Ok, koko takuna. Zalatana moi logique moko boy. Logique moko te. Sikoyo ba jeune congolais bazo lingaba ke de jeunes de Batouana. Ya lolenge oyo bino bokoma mafinga na bino koma rwandais. Kuna bango bazo défendre ba rwandais. Ba papa wana ba déclaration moko très bizarre. Bazo sala. Très bizarre, ba papa wana bake ko rejoindre ceux qui ba M23 dans son comprendre de sens na bango. Boye koloba makambo ya mboka na bino, to bo bandi koloba. Congolais nini wazo mona pas cité. Ceux qui ba diamulenge bazalaka ba congolais. Pourquoi les spécifier que oui, ba toye baza ba congolais ba diamulenge, ba diamulenge. Combien de congolais ba chi ba koufi? Combien de Nandés sont morts? Combien de gens sont décédés? Ba viol, ba to mukunku bila kuna, ba katange, ba kufa, na kasa ikuna bakamwana sapu, ba kufa, siko bino bokei kuna, bozo yebisa biso, oh modèle, ata balingaka lokoso ango. Ata lokoso ango ba papa wana, lokoso boza nango bino ba papa oyo. Makambozo lo ba wana, mikolo basala kandenge wana te. Soki bokoya kolobela makambu, il faut bolobela makambu a Congo, bobimba so bolingi Congo, bokende ko siko. Bozo bima bato lokoso. Bozo bima bato lokoso. Parce que, ba Congolais nyonso baza na kati ya souffrance. Ba Congolais nyonso confondu. Ezala la nini awa bazo boma batukuna na baba Congo. Ba boma batukuna. Bazo boma batuna na bandundu kuna. Ba boma ka batu seke pa ba mobondo. Ba nani. Donc, Congolais nyonso baza na kati ya souffrance. Bovandi ba papa mikolo. O soit disant basala politique depuis kala. Bobandi ko yebisa biso ke oui, ba nyamulenge baza ko souffrir. Ba nyamulenge baza combien na kati ya Congo kuna. Ils sont à combien? Oh, bah, souffre. Tu sais, bah, nyambulenge, bah, souffre, kaka, mikolonio, so, donc, bah, si, là, bah, ça, la kalisou, soute. Nandenga logique. Non, les Congolais, moi, deux fois, je commence à demander si c'est Dieu, là, il existe. C'est pour ça, moi, je suis vraiment fâché contre lui. De voir comme ça, comment un peuple, à cause de la zoba modèle, ndenge wana. Donc, batu nyonso, ba traître tomonaka makambu. Awa peut-être bazolinga awa, bakoya ko vandisa biso kuna, ba nani wana ba nanga, bakoya ko zonga na Kisasa, bakosala biso ba gouvernement moko soki ya ndenge nini, po Tshilombo a besoin de pouvoir na ye, bango azobanga ba mindele, même alobi pour le respect par les Américains. Quelle nation qui peut dire des choses comme ça? On voit l'Iran na Israël mbutu kuna. Azotia ba Américain ba tchebende ya tchebende. À quel moment un pays légitime, un pays autonome, un pays libre peut dire que par respect pour les Américains. Donc Tshilombo travaille pour lui, pour eux. Et puis Tshilombo là, il dit que top Congo wanande number one. Donc abosen na kobosa la ke oui, ce qui oyo RTNC zalaka. Dans un pays de personnes sérieuses. Dans un pays où la tête des gens fonctionne correctement. Un président qui raconte des bêtises au longueur de journée. Oh, na kotinda FS Kamouche, je vais prendre la chambre haute, la chambre basse. Poto ya kosala tokende ko attaquer Rwanda. Lokuta. Ye moko akuta kikuna na Rwanda. Ake kuna ko vanda na ba Clinton, na ba Sarkozy, na ba nyonso tukuna, ake ko vanda na bango kuna po na nini po ba bomamboka na biso. Et pourtant, ba Sarkozy wana, na ba Tony Blair, na ba Bill Clinton, et bangonde ba conspirateur à makambozo comme la biso lelo. Sarkozy, il a dit ça, oh, tu vois, hoha, le Congo est grand, il faut topper ça ba Rwandais mabélé. Qu'est-ce qu'on va faire avec autant de mabélé? Sarkozy a dit ça. Ba France wana pesa la ramunene ti. Est-ce que ba français basi ba pesa banani? Azalaki kuna fura. Yo kutu na bloqué yo. Na bloqué yo so kinga na zolo parce que akendaki wapi tetikala awo. Akendaki wapi azalaki kuna. Abroué ba c'est pourquoi il n'a pas dit où il était. Pendant tout ce temps il était où? Il était là-bas, il était au Rwanda. Il était là-bas. Ba journal essayer lo baki yango baki ko sala reto pédalage à lokuta azalaki kuna. Ba conspirateur o ba sala peza makambwana ba Sarkozy bazalaki, ba Blair bazalaki. Tshilombo il a même invité ba Tony Blair ba ko sala na Congo. Comme si Tony Blair, yé a kosale la biso bien, pour bango bazaka na plan na bango.
politico avec les Kagame. Bill Clinton wana bakeko ke momere kuna Chilombo pa kendaki kuna. Et vous trouvez ça normal? Akendaki. Po ye azolinga ba Amerika ba tia ba siembisa ya tika la 32 ans akoma Mobutu tout puissant. Donc les Congolais, réveillez-vous hein. Réveillez-vous tozo ebisabino mikolonyos. Réveillez-vous, vous êtes mal barrés. Vos enfants sont mal barrés. L'avenir du Congo n'est pas certain. Et avec Chilombo, les choses sont en train de filer. Neti étoile. Avec Chilombo, la disparition du Congo est proche. Tomoni batoba Congo, comme kosenga na bango, autonomie na bango, tomoni bakatange pe bakoteba autonomie na bango, soki ba John Numbi baye. Soki ba buku ba John Numbi baye kuna, bakoya kosenga pilisusu autonomie kuna, banani, bakambwe ko beba, baluba bokoya kokoma susu oba, bandiko zoni se balube pa na bango, parce que soki bakatange basengi autonomie na bango, baluba baze ebele na katanga kuna, ekobimisa makila. Donc, bon pekisa mwana na bino Chilombo. Bon pekisa mwana na bino parce que, ba Congo wale zo kende kupanzana. Et ce n'est pas dans l'avantage de tous les Congolais. Ce n'est pas dans l'avantage de tous les Congolais. Et ça, là, ba Congolais, ba kokufa. Bozo linga kokufa te pola kobimananda kupobo appliquer article 64. Mais bo kokufa na ndenge mususu, so y bo continuer na Chilombo, on a des ordres na ye. À bon entendeur, salut. Bonne soirée. Au revoir. Azalaki kuna. Tomona ki ye na ba journaux. Azalaki kuna. Biso totambola ki na ye. Si na place na ye bisaka bino maye les a bien na mutu. Bonne soirée, au revoir. Dubai wana eza ba biloko eza artificiel. Mutu esalaki bambula wana bazalaka na ba égoute. Soki ezalaki na Congo, bolingaki bokufa, bolingaki bozala électrocuté, bolingaki bozala koyeba ko nager te, bozala secours ya pompier te, bozala eloko te. Boza na ambulance te, boza pe na ba hôpitaux te, boza pe na bato ya ba sécuriste te. Donc bolingaki bokufa ebele. Donc botika ko comparer biloko eza incomparable parce que bino de boko kende na Dubai kuna. Maye tondi na Dubai mais ba avion ezoko sauter, ezako décoller. Ba avion ezako décoller maye tondaki na Dubai. Vi esi bandiko ezongi na ngo kuna. Parce que bango bazaka na bango na ba égoute parce que baza na pays désertique. Dans la minute oyo, banapi na bango ekomi ata mwa mouye. Parce que na Dubai wana moi moko ezalaka kuna ekoziki sa mutu. Donc biloko wana eza ba biloko na bango basalaka salaka wana moya ko contenir yango ezalaki te. Parce que quel effet na ebite soki botanga ki géographie hein. Eh ba mai wana oyo ba mai wana basi basali kuna ba Dubai basali ba nini na bango wana mai matie ekomi chaleur. Elle comme na likolo kuna ekangami tellement ebele eko kita wana puku. Eko kitakuna eke ko boma ba eke ko inondé. Mais on ne peut pas se référer toujours aux autres. Nous devons être quand même avoir notre propre modèle. Donc les malheurs des autres, ce qui est qui fiche, ce qui est qui biso. Na Congo kuna batu bakufa ka pour tout et n'importe quoi. Na tiene bino vidéo moko bobo mona penza niveau ya précarité, niveau ya irresponsabilité. Na hôpital moko boye place penza bazo bota mwana Congo zo mona penza mwana oyo aza sans avenir. Bazo bota yena ba condition moko très bizarre, très primitif, même violent. Primitif, même pas primitif, c'était une façon ya bango ya kosala na minito. Donc façon moko précaire ya ko bota mwana zo bota malambetu moko zo comprendre de sens nangote, mwana zo bota na hôpital moko boye ozo comprendre de sens nangote. Après ce qui bana babeli bakabati bakati ba cochon d'Inde mutu babaluli mafuta na kati soki na ba miel soki na ba miliki ba merisi mwana po epesa makila malamu. Est-ce que bana wana bakozala bien? Kozo ba makila ya ba nyama moko boye ba nyama wana na ebite soki bakuta na kana ta na babenga kainani na vétérinaire. Donc papa moko bazana na hôpital na ye a keko lukela soki ba système moko ancestral soki ya ndenge nini soki nazo bisabino toza neti bato préhistoire toza neti na ba âge poli soki ba tailler soki ba nini na hôpital mobimba ba boko la kapé ba cochon d'Inde soki ba yena muto azana mbongo te ba kosomba makila te. À quel moment biso tozaka na ba hôpitaux awa OK na hôpital penza boye ba biso mema makila? À quel moment?
Na bamboka nyoso tala bafrique du Sud bakome bako tuinda mutute akende komema makila. Moi j'ai vécu, moi je suis fille de médecin. Maman na biso boko la biso azalaka na banque du sang kuna. Bato bazo ya ba donner ba yaka aussi ceux qui accident salemi bazala besoin ya telle sorte ya makila ba bengi besa biso au plus atali na babiloko na ye ba pesi makila kuna. Oh mboka Congo wana e regressa. Soko obeli bazo sala opération kende ko luka mutu nyonso. Yo ndoko kende ko luka mutu wana aya wana oyebi kutu te azala maladie te maladie ezaka ka sida te ezala ba maladie mususu ezaka ya makila. Ba maladie neti ba hépatite, ba maladie neti kilikili. O mboka ndenge nini batu baza na prévoyance te. O mboka ndenge nini batu baza na clairvoyance na misu te. O mboka ndenge nini batu bazokende kosala makambo kaka neti babizengi. Dona ba hôpital mobimba bazalaka na place bachaka makila te. Soko ke kobela bakomi koluka yo moko kende koluka makila na yo. Ezaka na ba donneur awa ba Croix Rouge bazalaka awa basaka bapesaka ba donation. Ya ba makila. Biso tokenda kopesa ba makila na biso kuna bakende kutanga tanga ngo bapesa ngo na bato. Hein? Bana mike baza oh neti ba congolais photo zala bozala bana ba SS na kati ya bandako ba famille na bino boyebi ba camarade na bino boyebi ba o bazalaka na bana ba SS ba o na baza ba lukaka ba plasma awa congolais nini azalaka na courage ya kokende kopesa makila na ye po a aider kaka semblable na don ah ba do ezalaka basala ba campagne awa tokendaka kuna ti congolais ko sala makambo ba tu normalité congolais bandako vanda nanu on va dire comme il pèse 30 minutes, ata 15 minutes de réflexion. Otali vida yo modèle au bandaka, ti o komi ya wana na commission a. Et ça état na biso commission biso a. Na ba parents na biso ba irresponsable. Déplacer commission biso. Parce que to tika la jamais ko vanda, papa ba dit ko pesa testament na ye testament bango, ezaka ba testament moko ezanga mutuna makolo. Ba parents ngo ba kufa ka batika ka testament. Testament eza ko pesa ko solo la na bana. Ko banda la bango de baza bana mike, aujourd'hui na ça va à l'école, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qui t'importune, toi tu es comment, pourquoi toi tu te comportes comment avec les autres et tout ça dans la vie, faut pas être comme ça. Qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça. Des testaments munene wana, mais bana ba congolais ba bota makaneti kaka ba mabata. Bana ba congolais ba bota makaka ba mabata, ba sala ka ba concurrence. Nati boy baza wana ngana nati naza na naza pe na Adidas na ngai yango yo naza na Adidas na ngai ndeto kokenda ngo na concert à faire ba congolais nde basutuki lelo ke bakolata Adidas ba congolais basutuki lelo ke lelo nde bakolata botala Adidas na linga kango bakasi na sina sala ngo combien d'années na lata kango pamba quand je vais faire quelque chose je vais marcher ou bien je vais faire quelque chose ya bizarre ezalaka kawana c'est mon chaussure préférée tala bango kuna bazokende oh on fait restore na Gucci pe za kunati Gucci pèse la collaboration avec Adidas. Moi, quand je suis Adidas na Gucci. Gucci a sali collaboration avec Adidas. Et ça, kuna boke de kosomba kuna. Donc, ba surtout ki kaka ba masutuki la kaka Adidas yango yo. Et ça trois bandes. Kuto eza ba édition spéciale. Ah oui. Ba édition spéciale. Et ça Adidas. Les longs de bosutuki ke oui, tozo mona neti ba kanzunji oyo avimba mukongo, avimba libumu. Ya Magalido mama azo na sapatu moko boy tozo ebate kote ni na kolatela yango na ebite soki bozo kende concert yango ba ebisi bino bolata ba Adidas po salwaneza Adidas. Un peuple malade. Un peuple malade. Ozotala ba malade. Baza ba mato maladi. Ba congolais bazo ko bela maladi ya mutu. Oko tuna français moko peut-être kuna na salwana ba français bakotaka kuna chaque nuit. Basalaka ba concert na bango, basalaka ba one man show na bango, basalaka ba makambo ebele, okukuta jamais ba délire modèle boy. Yoka bango. Yoka congolais ba zoaka bango kaka. Ba zoaka bango neti kaka ba torchon moko boy, bazako ba serpillère, bazako sala bango kaka boy, bazaka kaka ko essorer bango, bazako essorer bango. Et puis bazo mona ngo pe normal. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Faire voilà sur Botuni a gagné combien la carte? Bokoyeba, yamoko koyeba même pas. Parce qu'il sait même pas se vendre. Yama ba congolais. Adidas, bolata Adidas. Qui vous a dit ça? Des moments en fait, boko makabatu. Bovandi na bapoto wa bozaka kaba sendi. Bozoke de koyamba batu moko boy bazanga tina ba musicien moko no sense. Donc ba congolais bazala ba projet na bango, projet ba congolais ya midi toyo. Bazoke de kokuta na ba kosisa la faire. Biso tozo bunda na to bazwa biso to kota na biso soki ba wapi bango bazo réfléchir ba kende na makambo faire les plus important. Waouh. Des fois quand je regarde ces gens, je dis heureusement
Heureusement. Tu as une façon de voir les choses, tu as une façon de réfléchir les choses. Parce que quand je vais arriver dans des endroits, je regarde un peu les gens de haut. Je regarde les gens de haut parce que quand vous... Parce que donc bavandi na bango bazelaka faire akosila kaka kosala soki de 21 soki mkoloni akosala soki 2 jours ya concert boko kende pe yango nyonso tuté boko somba badidas wala boyebi kolata yango pété boyebi. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans la vie de ces Congolais ici qui vivent dans la diaspora? Ils restent toujours statiques, ils ne changent pas. Qui vivent au Congo, pareil. Hein? Pareil. Aujourd'hui, je suis parti, je devais faire le sport. Puis je dis, je vais quand même acheter à manger. Les Congolais ne mangent pas bien. Les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe. Maman Linda Ngaloula, bonsoir. Hein? Les Congolais ne mangent pas bien. Ils mangent que de la crasse. Atina poto balia kaka crasse. Naki oso maman bambisi kuna la komita la bi na seki kaka na bi mon Dieu. Otali ba Congolais soki ba koti kuna na ba batoire wana babandi koso ba karton ba makayabu babandi koso ba karton ya bambisi oyo ya nani bambisi oyo ya ba élevage oyo etonda ba biloko. Tu ne piges rien du tout. Congolais azo changer te. Congolais a observé kate pour a réfléchir kate. C'est ça la conclusion. Bandana nous ko réfléchir au tala bisika ozali. Est-ce que ça bisika na yo? Modèle ozali wana. Est-ce que ça ndenge fallait oyozala? Pourquoi oza boye? Pour outi na mboka o eza mboka boko malfaisant. Des places ozali. Congolais zo vive na ye kaka neti ki pungu pungu. Na lobi na vandi penda na zoko solo na téléphone. Na zo kumba na lobi taso yoka depuis na zongi vacances na yoki blues. Depuis na zongi vacances na zo sepela terre na yoki blues. Na zo tala babaka mongo ba chilo mo babungi kote boye bakangi e boye komi kaneti ba moni e langali e ma ba moni e soki na cimetière bakambwana na zo tala tabi na zo yokani na zo yokani. Nazo sara copine ngabi peut-être nazo kanisa na bisinga soko uti vacances za la kandenge wa na isala kandenga bi oui effectivement si tout ce qu'on fait là ba bilo côté et tout ça boye bo bandel directement bana ba bandel ba classe bozo sala ba makambo ebele na yoki blues tabi ba pour les réfléchir quand même et là cause élimination na bien na comprendre pourquoi est-ce que bato ba mi diembi kaka ba kenda na bango ba mi boaki na train. Parce qu'atali liboso atali sima azala ye na réussite biso ata totali liboso ata ici ezate to kokende kaka total akape sima te poto refaire makambo ekenda ta moi bien te tozwaka te leçon te ya vie tozwaka te tayi butazo réfléchir ba tika na yo biso tozala kaka ndenge boye biso tovanda kala biso kaka ndenge boye to na koma tellement ko réfléchir mingi makambo susu na komi komona ngobi makambo ngo ezala kika wana ko wana mona kiango te. Donc, mutu na force à makambo yo. Ah bon? Na komi kotala ba makambo so mona makambo komi éliminé. Ba biloko mususu ba laisser aller moko tozala kanango. Batu balingi na yo yote yo sokende kaka epa na bango. Sokende kosala nini kuna? Batu baso considérer yo te nde bisika yo lingi kokende. Kongola zala kandenge wana. Parce que to réfléchir kate. Banda ko réfléchir otali penza autour de toi. Tala bato zala kana bango. Okomona makambo ebele eza kitoko te. Et puis soko moni mona na yo kaka, fanda na yo nye. Congolais réfléchissaka te, Congolais monaka te. Bon, les amis natiki bino hein. Bonne soirée, bon que de réfléchir. Regardez autour de vous, regardez au boulot, regardez. Vous allez voir. On ne dit pas que tu es moussant toi, t'as la kaka. Okoye ba pe ba défaut na yo. Okoye ba pe ba force na yo. Okoye ba makambo ebele. Maman Lydie, bonsoir. Hein? Tala autour de toi, okomona makambo ebele. Soko bandika ko réfléchir. Omona penza mobali na yo wana, azala ba problème. Omona penza mwasi na yo oyo, azala kana ba problème, azala ba vice. Po bisoto tala kate, soki totali totike la kanzambe na maboko, totike la kanzambe na maboko, botala ka autour de vous, réfléchissez un peu.
Réfléchissez un peu. Ce que tu fais là, tu es obligé de faire ça. Où tu vas là-bas, tu es obligé d'aller là-bas. Pourquoi tu fais ça? Pour rien, kaka. Onga salanga muto intérêt te. Ngala salanga kaka boye. Anga kutu nga yata ceux qui va salinga mabe ko sale loko te. Et ko sale loko les amis, ça va te toucher. Bona tika na ngai. Ah, vie eza kaka bongo nzamba ko futa ngai les amis. Babilo kwa neza ba mythe. Chilo moneta sa juba mbongo na pesi moi kodi ya ko vivre. Ah, bino bo uti kokota sikoyo bo zonge na kaka video. Chilo mosoka saleli kodo na pesi po akende na ye a vivre vie na ye. Nzamba ko sala ye do côté parce que akokende na hôpital ya bien. Akolia kitoko, ako voyager ko détendre ye, ako sala shopping na ye. À quel moment nzamba ko mona ye? À quel moment nzamba ko mona ye bande ko na ngai? Kabila ye wana zo vivre, Kabila za ko protéger biloko na ye. Kabila komi ko tanga bande ko na ngai. Kabila zo tanga, nzamba zo mona ye kaka te. Modèle Kabila bomisa bakamwe na sapo. Modèle Kabila bomisa bato mukunku bila. Modèle Kabila piye mboka la biso. Bandeko. Nzamba zo mona ye kaka te. Nzamba komona ye te les amis, baleke la biso mayele. Nzamba komona bango te ba les amis. Nzamba mona kande ba pauvre. Ba pauvre oyo bazoko lia malamu te, soko lia malamu tozala obeli okokende wapi. Na hôpital wapi bakozwa yo. Nzamba komona nde yoti. Boko sirikeza ya solo. Nzamba mona ka ba riche te. Riche soki alembi na ye bomukili et tout ça, ye moko alembi a décider. Ba Bill Gates, ba Clinton, ba onyoso ba Tony Blair, ba Sarkozy. Nzamba zo mona bango kote ni. Sarkozy nzamba ngaka mona ye mwa muke papa à s'en sortir. Toyoka kike Sarkozy za kana boloko. Est-ce que Santa sa boloko ngo ya prison ya bracelet ke wapi? Sarkozy s'est retrouvé na Rwanda. Akenda Rwanda combien de fois? Tia ya na Congo. Hein? Babiloko wana eza babiloko ba pauvre, ba pesa bino ba pauvre. Allez, boye ba nzambe na bino, ba koyeba bino. Bandeko. Ata na ba famille oyo kaka ba famille soko monika muto azalaka na mbongo. Nzambe mona ka ye. Muto te azazo bazala mbongo ba ko respecter kaka. Yende muto akotala batu dehors, yende akocha batu misapi, yende ba kopesa ye parole, yende ba ko respecter ye. Les amis, c'est les pauvres. Hein? Bon, excusez ngai kataki parce que j'ai déchargé le téléphone. Pour la kosili ça. Nzambe akomona ba mutu te. Nzamba akomona ba oyo bazosala bo baza ba pauvre. Ne bakokufa précocement, bana na bango bakozala éduqué te, bana na bango bakosala eloko te na mukili parce que baza ba pauvre. Oui oui. Nzamba akomona mutu te. Nzambe akomona ba pauvre. O baza na eloko te po bana na bino bakolia malamu te, bakozala mayele te, bakokoma ba domestique, bakokoma ba marche pied, bakokende kuna na Lampedusa, bakomi ko nager na Méditerranée, bakomi ko linga baya ba poto abakoma ba boy. Nzamba komona ba pauvre. Nzamba amona ka ba riche te, riche yezo décider. Il décide quand est-ce qu'il va s'offrir ça, il décide quand est-ce qu'il va aller là-bas. Quand il est malade, il va aller aussi dans les hôpitaux et même s'il meurt, qu'est-ce qu'il aura gagné? Qu'est-ce qu'il aura? Il aura raté. Rien du tout. Neti ba Sarkozy ils ont raté quoi? Et pourtant ba bomisa Kadhafi. Oyebi batu kombe bakufa kuna na Libye. Batu kombe bakufa kuna. Sarkozy azo sakana na ye awa zo kenda zo zonga zo. Aza kutu sans conscience. Akoma kutu koya kokosa bana ba africain, asele la kabango ba comment on appelle ça ba conférence. Azo vivre na ye, azo sala ba conférence na bana ba africain. Oya asali ke wi bana ba africain la ba violer bango na Libye. Asali ke wi Libye wane kwa ya rêve ba africain Kadhafi azalaki nango na maboko. Azaki ko planifier loko kitoko pona ba africain. Nzamba moni yete. Eza makambo lokuta. Bande koleti mama Marthe wana nzamba ko mona ete mama Marthe azako vivre vie na ye. Mama Marthe azako vivre vie na ye. Mama Marthe si elle meurt aujourd'hui, en tout cas poka kaza cupide, mais sinon elle mourra en paix. Mama Marthe ako sepela kufa na ye en paix. Mama Marthe wana bomoni wana. Mama Marthe mourra tranquille parce que il aura tout vu. Na kibokoko eloko kaka ko regretter parce que il fallait y la aza jeune mais ekomelié kibozwiwana ekomelié aza koko, n'est-ce pas? Nzamba komona ete mama Marthe kokufa peut-être na vieillesse na minute mama Marthe bakom ko tchepe makila ya bana nike ndipo mama Marthe a rajeunir, mama Marthe pakoli ba choko ba che ba botox ba che ba sali ba lifting yebisanga mama Marthe wana eloko nini ko regretter? Veuve heureuse, maman Marthe ko regretter te. Donc, bo fungola mayele, makamwana o nzamba komona, nzamba ko sala. Louvune. Au revoir. Bonne soirée. C'est de ça qu'il s'agit.
Ciao.